Allô, allô. Batata mama bandi si bato nyonso mbote oyo bakolanda video ya lelo ngai komonaka Clarisse Apalabi Banata na video ya lelo tokolobela ba symbole et puis tokolobela ba conflit oyo ezali na kati ya Congo et puis tokolobela pe ba ancien na biso oyo bazali ba colon ya miyindo bazali ba colon ya miyindo ba ancien onga nazoloba oyo bazali ba colon ya miyindo oyo eza banani ezali que tango bato bakobota tango ya kala bango bazalaki ba français bazalaki bato oyo babotami na Afrique équatoriale française. Maintenant, génération wana oyo botama na tango ya Afrique équatoriale française wana ou bien Afrique occidentale française wana bango jusqu'en 1958 avant nani oyo ba déclaré que bino comme une indépendance wana bango nyonso baki ba français bango nyonso bazalaki ba français maintenant tango ba déclaré kaka que bino bokomi ozwa ba indépendance ba déclaré ezali te que bazo salela ngo bazo loba kaka pona nini parce que ba français bakomaki na bomo oyo ba miyindo mingi bakomaki kosala kuna na France puisque bango baza ba français miyindo mingi basali kuna na France bazwi pe ba poste minene pe na France maintenant ba mindele bakoma komona que oh bato babota mingi et bato pe baza mayele soki totiki bango awa un jour bango ba commander biso vaut mieux topesa bango ba indépendance na bango bango bakena ba mboka na bango yaki stratégie. Mais ezalaki te que bango pe bapesi bango ba indépendance ndenge bango ba déclarer que puisque transfert ya ba compétence basalaki yango te ba quelques bateau oyo ya miyindo oyo bazalaki na France bazalaki na ba compétence na bango mais bo bazalaki na kati ya Afrique wana bo bazalaki na kati ya Congo wana to lo bakama kama Congo ba transfert ya ba compétence basalaki yango te. Angwana boko mwana que na tango ya Grenat Matswa pona nini bako combattre Grenat Matswa parce que Grenat Matswa azali moto yo a voyager ke akena ba Sénégal kuna asali pe ba guerre azalaki ti na France donc tango yazo kenda maintenant ba mboka lokola ba Sénégal yazo mona que bato bazali kuna bazandenge mususu que bato bazana kati ya Congo. Maintenant, tango ya zonga maintenant na Congo, ya komi maintenant koloba na bato. Oh, mais ndenge nini mindele oyo, ba kolon o bako traité biso ndenge motindo oyo. Alors que na bamboko nga na wuti kuna eza ndenge moko te. Angwana ya koma ko lobela maintenant pona Congo, pona bato bazana kati ya Congo, na loba kaka bato bazana kati ya Congo. Ya koma ko lobela pona bango. Donc André Grenat Matswa abalaki mundele kuna abotaki mwana moko mwana ngo akufa moni donc tango ye ako loba na mindele ko mais motindo na bino ya kosala oyo boye ezali malamu te. Maintenant ba mindele ba ko mona que moto ya ko sonisa biso yote il faut to bati ba boloko amoni vrai passi Grenat Matswa amoni vrai passi parce que Grenat Matswa ko sepelate na motindo oyo bako nyokola bato na kati ya Congo parce que ya ko comparer na ndenge ya salaki ba voyage. Maintenant génération oyo esala na ba colon o batata na bango basala na ba colon baboti bana na bango bazaka ba français bazali ba congolais te
Maintenant, conflit est à la place wana. Conflit à la génération. Maintenant, ancien abiso oyo botami na tango ya Afrique équatoriale française. Bango batikala kondimate bazala ba congolais na kati esprit na bango na kati ya bongo na bango batikala kondimango te. Bango balingaki kaka bazala na bango ba français. Bakela pe na France, basala pe na France, bayaka pe na Afrique, basala pe na Afrique. Bango balingaki ndenge wana. Bango balingaki te que non ba pesa bango ba indépendance. Bongo bango basala makambo na bango ndenge bakosalela. Bango balingaki bongo te. Donc batikala kondima te que bango bakomi ba congolais lokola ba déclarer que bino bozo ba indépendance na bino. Donc bango batikala kosala République du Congo te. Plus bango ba sepelaki na mindele te. Puisque bango bako mona que bango moko bazaba colon ya miyindo bango bako mona ndenge wana. Omoni bango bako mitia ndenge wana. Donc bango bakenda l'école ya mindele, bango ba français et bango bazali ba colon ya bazali ba français. Maintenant génération ngana zo loba oyo ya ba ancien oyo ya ba colon eza banani. Nakoke na kodonga musika kuna te. Ezali lokola na kamataka na kati ya politique. Ezali kwa ba Yulu, ba Pascal Isuba, ba Machokota, ba Masamba Deba. Bango bako se considérer te lokola ba ti bango baza ba congolais. Non. Bango baza mindele baza ba colon noir. Bazali ba colon. Donc, tant que Mindele va se retirer, et comme maintenant, on soit entre bango, ba colon noir, on soit entre bango. Parce que bango, bako linga pe ko imposer que ezali ndengai. Yulwa linga ko loba que ezali nga, chichela lobi que ezali ye. Opangwa lobi que ezali ye. Guyanais oyo boye babengaka Eboué, Félix Eboué, aza Guyanais. Ye ba lobi ke ezali ye. Donc ba combat kuna ezalaki makasi. Et bango kuna bako sala toujours bango ezali te que bango bako croire na Jésus-Christ, bango bazo croire na makambo o Jésus-Christ akoloba. Bango bazali ba franc-maçon. Bazali na kati ba loge maçonnique, donc ba guerre maçonnique bango bazo sala. Donc, bon, bazali ba noir, il y a ba colon. Ba colon, il y a noir. Pour cela, bango, il y a noir, mais ba forme de pensée na bango, il y a ba colon. Maintenant, ba yiko bota sikoyo, après génération, oh, il y a ba Yuluana, et yesiko génération, oh, il y a ba Sasungeso. Or, génération, oh, il y a ba Sasungeso, nga nazo loboyo, et zali que, bango bako wela siko nini. Bazo wela sikoyo que bino bozali bato ya wate. Bino bozali bato ya Congo Brazzaville. Bino bozali bato ya Afrique de l'Ouest. Bozonga kuna, poni bozo zonga kuna te. Parce que bato yo batika ki désordre wana. Ezali nani colon mondele. Colon mondele, tango ba guerre et salami, ba kamati ba tirailleurs sénégalais wana nyon, surtout ba tirailleurs sénégalais lingo le bakaka que groupe ya bato ba kenaki guerre. Ozala tchadien, ozala mota Côte d'Ivoire, ozala soki Dahomey, ozala soki béninois, ozala soki togolais, yo soko kutaki guerre ba iba tiki binoka na Brazzaville wana. Maintenant, ba Yulu, ba ko lata ba grand boubou na bango. Ba ko lata ba grand boubou. Donc bato yo so ba iba ki ko ba Yulu, ba sali bato ya Congo Brazzaville. Te bango ba lata ba Yulu, ba ki kungangoto, ba photo ezali. Oh bango ba lata ba tenu na bango yaba usa. Maintenant sikoyo boy tango ba musuba bolu ba ko bino bozali bato ya Afrique de l'Ouest pas bino ojonga na bino na Afrique de l'Ouest boke na kosala Afrique boke na kosala oya bino pe kuna na Sénégal ou bien na Bénin pas bino ozonga kuna te bino botinga bika na biso awa boy alors bino bozali bato ya wate. Donc ba komi ko soit na meno likambo yo que bino bozali bato ya wate bozonga na mboko bino wuti bon ba kozonga te. Maintenant Yulu azalaki moto yo ye maintenant il koloba que ngai na ko changer ce capital et ko za sous Pointe Noire te et comme sikoyo
Brazzaville. Parce que Brazzaville ezalaki capitale ya soki ya moyen Congo wana. Donc capitale ezalaki bato bako yaka wana mingi tango mindele bazalaki bato bako yaka tout ça là. Animation ezalaki donc ye a eu changer sikoyo capitale et comme sikoyo Brazzaville. Sans que a consulter kuna que ba ville kuna que capitale ezali sukuna te. Ba ville maintenant ba tomboki na ye. Tant ba ville pe ba tomboki na ye, ya sali kaka 3 ans, bato bakumo yemba que Yulu a tout volé. Parce que kuna ezali makamba bakisi. Et kuna ezali que bango bazaba colon. Bango nani ba dimite que bango bazaba congolais. Non, ba kondima eloko wana te parce que bango pe bazala bango ba congolais te, bango bazala bango ba béninois, ba daomais, ba togolais, ba ivoirien. Au moins le problème est yaki wana. Maintenant sikoyo tango génération ya Mariam Ngwabi ye wana bango sikoyo bango bako accepter bango te ba Mariam Ngwabi na ba quoi obiso to benga ba quoi obiso to benga ba popo bako accepter bango te jusqu'à ce que et comment qui guerre entre bato yo bako accepter bango te parce que bango bazana bango ba zonga na ba Cameroun kuna ou bien ba zonga na ba Benin kuna bango ba zonga te bako étouffer que biso. Maintenant sikoyo boye yiko sala non tango ba longoli Yulu bati masamba débat allez masamba débat pe ba longoli et comme siko Mariam Ngwabi. Maintenant tango Mariam Ngwabi ayi allez après biloko nyonso bino oyebi ba comité militaire du parti biloko nyonso bino oyebi wana bitumba wana ezaki nini bako wela que ba mususu baza bato ya wate ba mususu baza bato ya wa. Maintenant et comme si on a tango ya Sassou Nguesso 2 ni Sassou Nguesso avant de te lelo non. Maintenant tango tokumo soso la sikoyo génération ya tango ya Sassou na tango ya Sassou maintenant aller ba génération nyonso tout oye ko yaka na simana ye parce que Sassou Nguesso na bato na ye ya ba popo ba comme maintenant bango ba étranger ba 100% ba étranger wana ba comme maintenant liboso ti omoni tango bango ba comme liboso wana ba ju ba bana na bango ba te ba biso to komo sa république na biso to komo sa Sassou Londres na biso bango ba sali Sassou Londres na bango mais ba congolais o pe ba sali 100% bazo comprendre ni stratégie o Sassou Nguesso zo ya kana ngote ba ko comprendre te non ba ko comprendre te. Or bango ba ke ba ju ba kisa ba mboka na bango kuna ba yi nango ba aveuglé maintenant ba vrai ba congolais ba kolomboka. Maintenant to remona ngo siko na ba symbole bomoni ba symbole ezali oyo ba ti ba vert jaune rouge omoni ba ti ba vert jaune rouge soko tuni e bango ko bo expliquer na biso vert jaune rouge ezali ni ba ko expliquer te bo expliquer biso ba éléphant oyo congolais nyonso expliquer na biso ba symbole oyo. Maintenant soko ki pas ba sapeur bon bino ba sapeur bino lobi ko bino oza sapeur non et bino bo lobi ko bino bozali bato bo combiner que ba couleur mais comment bino na sap na bilambo bino lata bino yebi ko comprendre bilambo ba couleur bino bozo lata mais ndenge nini bino boko lemba ko comprendre ba couleur ya mboka bino boza ba sapeur na ko lobela ba sapeur nyonso tout yala sapeur aleki sapeur azate bino tout boza ba sapeur mais ndenge nini boko lemba ko comprendre ba couleur ya mboka parce que bato ali boso oyo ba ko expliquer bato ba logo ba symbole ya mboka ezali ba sapeur puisque bino bo travailler kana ba couleur parce que ezali pena ba sapeur mingi oyo bazali bato ya Congo te o bazali bato oyo ya wapi ya Afrique occidentale c'est-à-dire bazali ba daomé ba sapeur rebelle bazali bato ya Congo Brazzaville te bazala bango bata ba daomé donc bango bakoko lobela bino te que mais oyo ba symbole oyo ba éléphant oyo ezali bona boy ba ko expliquer bino te parce que bango bazali bato ba vaudou ba ko expliquer bino te parce que bango bazali ba sapeur d'accord mais bango bazali ba koko na bango ba wuta wapi na Afrique de l'Ouest conflit pe pas ba sapeur ezala place wana
bazali bata Congo te, bazali ba Congo te, c'est-à-dire bango bazali ba éléphant, bazali ba nkosi te, bazali ba léopard te, bango bazali ba éléphant, bazali ba vaudou. Maintenant vaudou wana vaudou o balwaka vaudou wana na kati ya Bible ezali nini? Ezali veau d'or. Tango Moïse akendaki na ba montagne, bato batikala ko sala ba veau d'or na bango. Veau d'or wani vaudou. Moni. Maintenant sikoyo. Soki bo comprendre logique onga na zoloba oyo boye, boko mona que boko comprendre maintenant système oya Sassou Nguesso ndenge yango fonctionne parce que wana pe bino moko pe boko comprendre délivrance ya bino moko parce que délivrance ya Congo ezali te par rapport ya président oya ezali wana délivrance ya Congo ezali par rapport ya barrière ya barrière ezala kati ya bongo na yo ozali bloqué na kati ya bongo. Angwana ozo mona délivrance oya yo moko te. Délivrance e bandaka na kati ya bongo ya mutu. Délivrance ezalaka te que parce que songolo kuna longoli ou bien songolo akufi wana nde biso to di délivrance te. Délivrance e bandaka soki yo bandi ko comprendre ba symbole ezali nini wana nde délivrance. Mais or yo zo mona na kati ya Congo bato balobi que biso to saba intellectuel bazo comprendre ba symbole te, bazo comprendre ba couleur te, bazo comprendre que Afrique équatoriale française ezalaki nini, Afrique occidentale française ezalaki nini, moyen Congo ezalaki nini, Brazzaville ezalaki nini, Pointe Noire ezalaki nini, bazo comprendre nango te. Ba journaliste bazo comprendre te que moyen Congo ezalaki nini, ba yebi yango te ba journaliste. Bango pe ba journaliste mosana bango nini bazali kaka na kati ya système oya Sassou Nguesso parce que Sassou Nguesso a utilisé nini, a utilisé mbongo nyonso ya Congo ezali te pona ko bongisa Congo, mbongo nyonso tu ya Congo ezali pona ko corrompre bato, corruption. Après ça na ba journaliste, après ça na bato o ya alingi ko pesa. Donc mbongo ya Congo oye ko nourrir soki 30 millions d'habitants, ye mosana ye Sassou Nguesso na bato na ye ko kabola kango pour la corruption. Parce que bango bazali badaome, bazali bato ya royaume ya Oyo, bango bazali bato ya Lombo, bango bakamati royaume na bango oya Oyo, bayi nango na kati ya Congo, bakamati Olombo, bayi nango na kati ya Congo. Eza lokola bato yo bava ya Congo Kinshasa bakamati matonge bayi nango na kati ya Bruxelles. Donc guerre onga zoloba oyo boye et wuta déjà depuis ba colon parce que bango baza ba colon loka ba Modeste Bukadia. Soko moni parce que yo ko mona que moto yo aza toujours na kati ya système ya ba colon na motindo na ye na caractère na ye na ndenge ya zali. Modeste Bukadia zoloba bino. Modeste Bukadia sali expérience ya kokota boloko kuna no. Tango ya koti boloko kuna balobi nini. Balobi yo lingo lia biloko ya Afrique de l'Ouest ou bien ya awa. Donc ba yebani entre bango. Ba yebani entre bango que bango bazali ba usa o ba uta kuna na Afrique de l'Ouest. Ba kombo na bango ezola kisa. Ba kombo na bango ezali ba ntsundi. Ba kombo na bango ezali ba kasa. Kasa wana ezali soko yoki kasa ya ba guerrier. Kasa. Tsundi, ntunda. Basa ba guerrier ba uta kuna na Afrique de l'Ouest. Masengo tiase ba uta kuna na Afrique de l'Ouest. Masengo tiase. Donc bango bambongo na bango nyonso tu bango bazwa na kati ya Congo bazo kena nango na mboka na bango pona nini? Est-ce que tu poser une question? Est-ce que na kati ya Afrique de l'Ouest connaissez ba congolais te? Oyo bakoki ko sala enquête ba yeba
ba congolais oyo balobi que bango bavanda ba béninois bazalia ese bango nyonso tu bavanda kaka non musu bavanda na bango na Congo Brazzaville mais bakenda okonsul na bango na Benin bosala banquette bokomona eza lokola na Benin ou bien na Tchad eza na ba congolais ya Brazzaville o bavanda kuna maintenant bango bakokoloba te que biso toza ba congolais ya Brazzaville bakoloba biso toza ba Tchadien mais mbongo na bango tu bango baganye que kuna bayaka na ngoko consul na kati ya Congo Brazzaville. Donc désordre wana bato batika ngo ezali nani ezali ba colon ya mindele. Donc batika héritage wana na nani na ba colon ya ba noir. Ba colon ya ba noir wana ni oyo biso to mona ba Jean-Marie Michel Mokoko, ba Sassou Nguesso, ba Bukadia, bazali na caractère moko. Bango batika la kondima te que bango bazali ba congolais. Non. Bango bazali ba colon na kati esprit na bango bazali ba colon. Maintenant sikoyo tango bino bomoni na kati ba procès o basali eloko nini bino bo sosoli na kati wana parce que o ezali délivrance ya yo moko parce que ezali ba question mususu bato ba posaka o comprendre que azana kati ignorance o ya yemoko c'est-à-dire pour na bango moto akoko sala 40 ans kaka yeye moko wana mutazana ba puissance dioso wana c'est-à-dire akoko imaginer te que ezali ba famille o nyonso tu ezala kati ya Congo o ekene opesa Sassou Nguesso ba kisi pona vana wana 40 ans te yako imaginer bongo te yako lo baka ko ma benyonso tu ezala kati ya Congo wana eza moto moko mais bo kenda ko tala ba vidéo oyo bato ya Congo Kinshasa basala kapona Antoinette Sassou. Et donc bato même ya Congo Kinshasa moto ba leki bino na kosa ba vidéo contre Antoinette Sassou ba dévoiler Antoinette Sassou bango bato Congo Kinshasa moto ba dévoiler que Antoinette Sassou puisque Antoinette Sassou maman ne azali kuna na Congo Kinshasa makamba la présidence wana ba dénoncer kango na bato Congo Brazzaville non ezaka bato Congo Kinshasa moto ba dévoiler kango puisque bango ba yebi Antoinette Sassou bango ba yebi maman Antoinette Sassou kuna na Congo Kinshasa. Même makambo ya Christelle Sassou ezali bato mingi ya Congo Kinshasa moto balobela kango eza bato ya Congo Brazzaville te parce que bato oyo nazo loba loko ba opango ba Yombi Opango ba Jean-Jacques Yombi Opango ou bien Jacques Opango bango baza banani na Congo Kinshasa babenga bango batetela wana famille ya Lumumba tango babomi Lumumba bango nyonso batetela wana bakimi na kati ya Congo Brazzaville maintenant tango babomi Lumumba kuna na epa bakatakata na Katanga eza bakatakata o babengi bakatange bakimisi bango wapi bato baboma Lumumba bakatangete bakimisa bango na kati ya Likwala angona mo o balobaka ke biso tozali ba grand katange bango to baboma Lumumba bakimisa bango kuna na likolo na Likwala kuna epa na biso maintenant ba famille oyo ya Lumumba ezali batetela ni bao bazali wana ba Jacques Opango bazala kati ya système oyo ya Sassou wana ignorance ezaka na kati ya bongo na bino moko na ba question bino poser na ba question oyo bato ba poser ke ignorance mutazo mona ignorance na kati ya ba question kako yemo kazo poser ignorance na ye ezo bima wana boyebi histoire te maintenant différence oyo ezo sala entre génération oyo ya ba colon ba noir oyo onga nazo benga ba yulu ba lisuba ba Sassou Nguesso bato nyonso bino boyebi wana na génération oyo ya sikoyo ekomi ko bunda maintenant génération oyo ya kala wana ba colon noir oyo boye bango maintenant bakumo kamata makambo oyo kuna na kati ya Sassou Londo bango ba bunda kuna bazotina ngo siko na kati ya diaspora awa bakuma utiliser maintenant ba diaspora comme diaspora bazana kati ya kozanga koyeba bakomi maintenant ko bimisango ko non ezali kaka Sassou
bazo utiliser bango. Après basali basasu dégage na bango esimbité. Pona nini? Pona ignorance. Or bango bazo bosana que famille kolela et kamata bi bakisi na ye et pesa na sasu ba yokana que soki yo sali pendant soki combien d'années yo sali esili ojongi biso bakisi na biso. Soki omoni Njo Mathias akamata bakisi na ye apesa na sasu ngeso soki yo sali esili ojongi biso. Ba mirasa soki bakamata bakisi na bango ba pesa na sasu ngeso. Ba okumbi salisa bakamata bakisi na bango ba pesa na sasu ngeso ba wela ka bakisi na bango bango bakenda ko pesa pa sasu ngeso. Bilo mwana ka mwasi ya sasu ngeso aloba. Mais yom dasimi bakisi. Akamata bakisi na ye apesa kune pa ya sasu ngeso. Momoni? Maintenant, si vous comprenez biloko wana nyonso tout. Est-ce que bongo est kofongomate? Bongo na yo kofongomate? Okozala kaka focaliser na nzelo bazo laksa yo lokuta. Maintenant, tango Norbert Dabira ye. Norbert Dabira aye maintenant ko fongola maintenant ça sous l'on d'union surtout a fongoli livre en union surtout a lobby que ngai a lobby que ye Norbert Dabira a tambola mokili mobimba a sala ba stratégie pour na ça sous l'on et vanda ye motasala isala kati maboko ya Dabira et ye Dabira wana motakanga kopi ya nsuru na sasu. Ezali Norbert Dabira. Alors mais Ntumi. Ozali kuna na kati ba buisson bino zolo ba kati. Meno yo mindo ki otokango delini. Ye ba azana batona ye ba ninja. Ba ntilulu. Oyo bazala ka kuna na kati ba buisson kuna. Oyo ye Ntumi azwaka basi na bango. Ntumi aboto la kaba ntilulu bazali kuna babasi na bango. Bango pe ba ntilulu wana bakamata makambo ba yako lobana Dabira. Que bo tala ndenge nini makambo oyo Ntumi azo sala kuna. Parce que bazala kata ba conflit o bazo wela babasi kuna. Mais non Dabira zo yo makambo nyoso. Maintenant tango e komi que bon yo sali na bakisi na biso zongisa bakisi ya lobe azongisa su bakisi te. Angona ye sasunge so ye maintenant azali na ba conflit na bato nyonso wana ezala ba mirasa azala ba conflit na bango ajo bakisi na bango ezala Njo Mathias ezala ba Dabira ezala ba Jean-Marie Michel Mokoko ezala ba Okobi Salisa ezala ba famille nyonso tout ya Congo ya zo bakisi na bango ezala ba kolela ya zo bakisi na bango mais zongisa bakisi yangana ezala ba Jean Dominique Okemba ya zo bakisi na bango. Mais zong sa bakisi anga na ligo zong sa bakisi te. Mais tozo loba wa République du Congo ne batika ko sala ngote. Bon, soki République du Congo basi basala ngo. Mais no ba expliquer biso o ezanini. Ba o ezanini. Vert jaune rouge o ezali nini. Soki bino bo lobi que République du Congo basi basala ngo. Ba expliquer biso. Mais boko expliquer te parce que ne basala te. Parce que ceux qui va salir République, va expliquer que ba logo oyo biso toti ezali boy, ba couleur ezali boy, hymne national ezali boy. Mais ce que tous les Congolais que expliquer na nyango ezandenge ni ayebite. Mais atingani kaka ne loko ya yebite. Que non, biso tozali na président, biso tozali na vert jaune rouge. Mais yo zo tingama ne loko yo zo comprendre. Bozali ba esclave, angana lo ba bozali ba esclave. Maintenant ce qu'on a posé cette question. Bato nyonso tu o baboma na kati ya Congo wana. Mama Chokota, ba Diawara, ba Kinganga, ba Mariam Babi, ba Kolela, bato nyonso tu o baboma wana. Pona nini basi na bango balobaka te? Pona nini basi na bango na bana na bango balobaka te? Parce que basi na bango na bana na bango ba yebi vraie vérité. Maintenant, pona nini ezali
bato mususu o bazo sala récupération politique que biso tozo sala analyse pour na Congo. Biso tozo sala analyse pour na Congo. Maintenant ce que yo landi siko sosoli ba analyse o bango bazo sala e bandika kana nini e bandika kana Yombi na Sasu. E bandika kana Mariam Babi na Sasu. Est-ce que histoire ya ba colonne noire wana bango ba yebsa kango? Est-ce que histoire ya ba batonyo surtout ba bomba na kati ya Congo wana oyo nazo yebsa bino oyo bato basalaka politique à lokuta o balobaka que biso toyebi histoire ya Congo lokuta monene na 2002 ezala mwasi moko komona ye Angèle Bandou. Moi na 2002 wana ni bango ba wuti ko sala massacre ya ba disparu no o bato ba wuta na Congo Kinshasa tango ba katisi bango ba tumbi bato wana nyoso ni oyo roga yema na état major que boyoka kolela ya mwana nyau ba boma bato ba kendaka na Congo Kinshasa le bozonga la paix c'est koti la paix oyo sasunge so alobaka nyangu que la paix so bino komo yoka ya komo la paix c'est koti la paix c'est-à-dire komo luka makila bato. Maintenant bato oyo bazaki na Congo Kinshasa bazongi tango bakomi kaka na beach wana bakamati bango direction bakoboma bango bakotumba bango bakodikisa bango angona lobi na roga yembi. Donc makila ya bato wana elandaka pe roga omoni makila ya bato wana o roga yemba wana na ba musicien na ye wana elandaka bango tango bango bayembi kolela mwana nyao beta major après na bato na ye wana bavandaki sous place moko ekoma ekoswana no parce que makila bato wana pe ezolanda bango ezolanda groupe wana eyembaki botala kolela mwana nyao. Maintenant sikoyo mwasi oyo babengi Angèle Bandou ezali mwasi oyo atelema tango bango babomi bato oyo bawuta na Congo Kinshasa bato bakoka esi kotelema te mpo na Sassou Nguesso mpe soki abomi bato mwasi wana moto akorenye oyo babengi Angèle Bandou oye bango basala nini bakenda koasasine mwasi wana baboma mwasi wana Angèle Bandou mwasi wana akufa. Et tant que bango bazo boma mwasi oyo na 2002 bango ba yiko déclarer que bango ba gagné bon tout nana ninga ba complice ezaki banani ba Charles Bouao bango nyonso tout o bazalaki wana o basalaki makambo ya changement ya constitution bango wana bango nyonso wana ba tati mabiala bango nyonso tout ba kinumbi o nyonso tout ba bomi maintenant mwasi oyo o ba bengi Angèle Bandou batanga komona ye lisusu te en complicité na batalo poule ba bomi mwasi ba benga Angèle Bandou oyo batanga komona ye lisusu te. Maintenant on mona que biso tozolo ba contentieux historique donc ba contentieux historique na bina bandika ka awa bonana na Sassou Nguesso nanga na nyo kaka mais soki bino bobandi yango ko bobandi yango na yulu kuna après boleki kuna masaba deba bosali poni bosote ke siko Angèle Bandou ni koto bino ngwata bango ni koto bino ngwata bango bino bandi que yulu bandi awa na yulu alors que makambo banda déjà depuis ba colon depuis ba grena machua kuna depuis ba bwenda bongo kuna depuis la 1600 kuna tango bako tekisa bato batekisa bato bazali na Colombie bato bazali na Amérique du Sud kuna bato na Mexique kuna bato bazali kuna o batekisa mais bango ba ko bandaka histoire na bango kaka abwa kaka na yulu après ba sauter Angèle Bandou azali te ezali ka bango na bango lokuta munene tozo lakisa bino lokuta munene ya système wana ya Sassou Nguesso lokuta munene. Mais là tozo fongola bino isusu pona ba comprendre que tango moto azoloba ezala bukadia na kati ya diaspora awa na bato mususu ba salaka le 17h dimanche bo sosola ka ba caractère na bango ezali bato oyo bazo kenda na nzela que politique ezali kaka mibali moto basala politique
politique ezali kaka mibali moto akosala politique kaka politique ezali mibali moto bayebi politique soki yo ozoyoka Modeste Bukadia ya kositeke banani soki yo ozoyoka Mafimba akositeke banani soki yo koyoka sikoyo Mabile Mono Isidore Ayatonga omoni bakositeka bamibali mpona nini parce que bango moko bayebi politique te bato bazala kati ya diaspora bayebi politique te bayebi politique ata bajournaliste oyo bazala kati ya diaspora bayebi politique te bango kuna balandaka nde mbongo nasi nalobi na bino te nalobi ke botuna bato oyo bana oyo batata na bango basi bakufa mpona politike wana botuna basi wana na bana na bango bokoyoka makambo neni boyoka te maintenant botuna sikoyo Batalopoul mpona nini bino Batalopoul bolobaka makambo ya Angèle Bandou te bokoyeba maintenant que système oyo asasuli onde esala na Batalopoul batalokuta bango wana maintenant bango bakoganga nini non ezali lamboshini donc bino boyebi kaka nturu akokenda koboma bapigme na kati epa bango bavandaka kuna nturu mais Angèle Bandou bino olobelango te parce que vérité ezali kude pa Angèle Bandou bomoni ndenge bosuki bomoni siko ndenge bosuki bokosuka nalobi ko bokosuka parce que kozana kati ya lokuta maintenant siko botuna Antoinette Sassou so akoko fana pe na ndako na ye azwi micro abandi koloba po ani asalaka yango te mwasi ya Thomas Sankara alobaka mwasi oyo ya Thomas Sankara alobaka mwasi ya Kabila alobaka te mais po ani bango baloba te mais parce que secret ezali epa na bango banani babandaki kotekisa bato oyo bakoboma wana lokola bajawara bakinganga machokota banani bakolivre bango mais ezalaki basi banani bakolivre bato oyo baboma à ciel ouvert banani eza basi donc bato basalaka politique ya kati ya Congo ezali basi donc bino bokoki kosala baanalyse na bino oyo bino basi balobaka te ezali kaka mibali oyo bayebi na bango kopango ndenge ezali te oyo balobaka bino bomonaki mwasi ya Jean-Marie Michel Mokoko atelemaki non parce que vrai cop eza na côté na ye bino bomonaki bana ya Jean-Marie Michel Mokoko batelema non mpona nini parce que vrai cop eza epa na bango moto oyo biso tomoni oyo na kati ya salle wana ezalaki na bana na ye eza Norbert Dabira moto oyo biso tomoni que bana na ye basali texte batini na kati ya internet ezali Norbert Dabira moto oyo biso tomoni oyo a déclaré alobi nga nazali franc-maçon te bobimisa nga na kati ya biloko na bino wana nga naza kuna te bosi bolenga famille mobimba na lokuta na bino nga moto na sali système wana bolongola nga na kati ya biloko na bino ya lokuta ezali Norbert Dabira moto oyo akomi balivre mpo na Congo ezali Norbert Dabira e moto oyo akomi kosala batémoignage ezali Norbert Dabira alors maintenant solution ezali wapi solution nasi napesi déjà nalobi basi nyonso tu oyo mibali na bango politique wana massacra bino sikoyo bokomosala bavideo bana ya bato nyonso tu oyo système wana massacra bino bokosala bavideo bino toye vérité ezali barécupérateur politique te bango wana bazali barécupérateur politique solution ezali na kati ya maboko ya bato oyo bamassacra batata na bango bamassacra mibali na bango bango nto bazala na solution ya Congo
parce que tango bino ozomona wa balaksini balaksi mwasi oyo avandi azolakisa za ana table ya Moïse oyo ayaka ina balwa bomoni awa yali mwasi donc basi ensemble ya basi oyo mibali na bango baboma na bana na bango moto baza na solution mpona Congo e mokolo bango babanda koloba ni wana délivrance ya Congo ni wana siko bato bakoyoka makambo neni bango bayoka te ezali ba récupérateur te o bayaka que biso tozali na histoire ya ba contentieux historique biso tozali na histoire ya nturu wana eza ba récupérateur mais ezana bato oyo ba vivre makambo yango na kati bandako na bango nde il faut baloba banani bako livre bakinganga banani bako livre bajawara ezaki basi pona nini bino na kati ba diaspora awa boy na politique na bino lokuta na politique na bino manipulation pona nini bino botanga komba Angel Bandute bino ba récupérateur politique tango bino bomona ki mobali moto o babengi impusit ntango aya kolobani alwengi ngaba violenga na ba luemba bomoni ba journaliste wana bakumo beta monoko bakumo hote il faut laksa banani mwana ya moto alobi ko ngaba violenga na ba luemba bino bakumo kota part pona nini pona ba étouffé lelo awa sikoyo lelo awa bango moto bako étouffé que te yo mpusi sangu yo ba violer yo te yo ba violer yo te maintenant sikoyo to tuna nena zena sivi sir makosu sikoyo boy moto ba bengi comment le nani Audrey lelo azali wapi bakangi ye to bakangi ye te toloba ti bakangi ye te ou be bakangi ye parce que bino to bokomi ka sui bon lobati Audrey lelo azali wapi bakangi ye to bakangi ye te peso bino boko sala ngona pusi tsangu no ko pusi tsangu ba violer ye te moni lokuta monene alors bino lobi ko bino ozaba journaliste bino ki journalisme na bino bosala yango kaka soki Sassou Nguesso asali discours bino siko bosala ba commentaire donc ye Sassou Nguesso motazo diriger bino so apesi bino be élément bino ko sala commentaire mais banalise ya bino mo rezate ya quel v ben connaît ba analyse v ben ke sala ba analyse v beno kele ba malanda ngombe parce que boyebi ko boguta wapi boguta bona daome amana bovana kapemela la mer kuna bona la mer kuna ba vodou moni donc tango nazo lakisa que bino omoni mwasi ono omoni mwasi ote omoni est bien est-ce que azala ba chaîne te maintenant botala sikoyo cop maintenant oyo kinumbi azosana Sassou Nguesso kopa ngwangu oyo ezali kopi ya kinumbi na Sassou Nguesso omoni tellement bato basi balobi na kati ya diaspora bango basala nini bako kanga maintenant mwasi na kati ya chaîne omoni bake maintenant kokanga mwasi na kati ya chaîne bake kokanga mwasi na kati ya chaîne bake kokanga mwasi na kati ya chaîne oyo ezali kopi ya nini kinumbi na Sassou Nguesso bango baza ba popo bango baza ba éléphant bango baza ba hippopotame omoni maintenant oyo mwasi ya kinumbi oyo nani oyo bakangi oyo bati chaîne wana chaîne yango ezali rouge donc makila bato maintenant na kati ya chaîne wana bati Brazzaville bati ba région nyonso Pointe Noire na ba région nyonso tout ya kati ya Congo bakangi na bakadena maintenant bomoni que mwasi yango alati kitambala ya bleu na jupe ya bleu siboke na kososola bobeta wana Google
JKK Joseph Kinumbi Kiambungu bokomona alataka bleu aza tati wata bato ya sa mai bata la mer bapopo ya vaudou donc bakanga maintenant moi si on a sa mai maintenant jaune oyo alati wana ezali ni domination maintenant mabele oyo bino ozomona wana vert wana eza nini bolembu bino okotelemaka te bolembu bolembu donc mwasi oyo aza na kati ya sa mai enani akangi ye Sassou Nguesso na Kinumbi maintenant ba show oyo bino omonaki na kati ya parlement wana yaki show c'est-à-dire na ntango yango ekoki balobi na Kinumbi passe maintenant ça l'action wana kende kosala badéclaration wana soko osisi badéclaration tozosala show na biso bazosala show na bango c'est-à-dire soki bino bocomprendre ndenge nini basalaki show entre Jean-Marie Michel Mokoko na Sassou bocomprendre maintenant ndenge nini Sassou Nguesso azosala lisusu show na Kinumbi tactique ezalaka moko show oyo bango basali na Jean-Marie Michel Mokoko Sassou na Jean-Marie Michel Mokoko ni show yango bakosala na Kinumbi yango maintenant sikoyo na poser siko question soki tango balobaki bon changement ya constitution bolakisanga vidéo moko oyo Jean-Marie Michel Mokoko alobaki sur changement ya constitution badéclaration nini ya asalaka parce que tika komona yango te bolakisanga vidéo oyo asala déclaration na changement ya constitution ntango ekoyinda wana ntango bato bakobouge wana asala te donc il fallait kozela que bon ba mwana déjà que bana mibale oyo okombisa lisana na Brice Kolela bakozwa eloko oyo allez totinda maintenant Jean-Marie Michel Mokoko babeka yango récupération politique bayiko récupérer mais ntango barécupérer basuki na nzela parce que bazalaki na kati ya bosolo te maintenant tokende na analyse oyo soki ndenge Jean-Marie Michel Mokoko akendaki wana bato batelemaki na Pointe Noire maintenant bato mpe bamonaki ndenge nini bato mpe batelemaki mpo na kolela elinga kopesa nini soki bazalaki na kati ya bosolo elinga kopesa que il faut bakende na deuxième tour non il fallait bakende na deuxième tour mpo na koyeba maintenant que ndani a gagné ezali Jean-Marie Michel Mokoko ou bien kolela or deuxième tour esalami te parce que il fallait que Sassou Nguesso arécupéré yango na mbongo oyo ya Sassou Londres oyo appuye ke na kati ya zone wana ba Congo wana ya appuye mais yoka maintenant na kati ya minoko ya bato nyonso tout que ezali Jean-Marie Michel Mokoko mota gagné ke élection wana omoni lokuta monene bino tout bozana vrai lokuta monene Jean-Marie Michel Mokoko a gagné ke élection wana na premier tour ou bien il fallait pas qu'il y ait na deuxième tour mais bango ba komi déjà ko welisa que non ezali kaka Jean-Marie Michel Mokoko moto a gagné l'élection wana bon maintenant siko soki Jean-Marie Michel Mokoko moto a gagné l'élection wana pona nini tango bakangi na prison bato atelemi susu te mais parce que bato bayaka komona que ba congolais mi se fongo baki déjà le but moto nda yaka ko bebisa biso makambo angono bino monaki tango batie na prison le but wana eza cop na bango tango batie na prison wana ezali cop na bango bato bayiko comprendre histoire yiko sila parce que bino rongbata Jean-Marie Michel Mokoko wapi kaka na tango bako sala changement de constitution bon il y a déclaré kanine a déclaré que l'autre ezali cop na bango o bango ba reprendre na tango o conférence nationale ezalaka ba lobaka na Jean-Marie Michel Mokoko mbongo na yo yango million na yo mbongo yango yo kena ko bebisa biso makambo ya kena ko bebisa makambo e banani ba yakaka hozongisa ba symbole oyo na conférence nationale parce que ba symbole oyo ezaka susu te Mariam Gbabi atika kosala ba symbole oyo te Pascal Isuba atika kosala ba symbole oyo te maintenant tango bango bakamati Jean-Marie Michel Mokoko bati bapesi ba million na ye
bango bayi kozongisa eloko oyo basombi lisusu bacongolais Jean-Marie Michel Mokoko bayi kondima kozongisa eloko ya kokanga biso mboka ti lelo oyo eloko ya banani ya bafrançais na badaume bazongisi yango na ntango nini bazongisi yango ntango bango bapesi bamillion na Jean-Marie Michel Mokoko. Donc système ya Sassoulande ejongi lisusu en force mais lokola système ya Sassoulande ejongi en force tango okombi na kolela bakoma ozwa eloko yango il faut bazongisa nani il faut bazongisa Jean-Marie Michel Mokoko puisque ya yebi makambo ya eloko oyo parce que eza likambo ya kisi eloko ya iko yaka lisusu ayi kokitisa bakongole nalingi naloba nini sikoyo nalingi naloba ke soki moto asali 40 ans système oyo ya 40 ans est-ce que bino bakokweyisa ye na mokolo moko non ezali par étape ango nazolakisa bino baétape oyo ye azokweya déjà azokweya donc likolo ekomi tengu likolo ekoma tengu parce que ye asali 40 ans ya système ya 40 ans donc ezali na bato ebele maintenant mpona koluka bato yango nyonso tu ya kodévoile makambo nyonso tu wana ezowumela ti maintenant sikoyo nani akoti en action après Jean-Marie Michel Mokoko nani akoti en action Kinumbi ayi kokota en action omoni bato oyo bakanga mboka bango yango oyo omoni donc question nange pa basapeur mais soki bino oza basapeur et bino boyebi bacouleur mais mpona nini bozolemba kotala maintenant bacouleur ya mboka c'est que boza basapeur ya Congo te bino bozali basapeur ya badaome bino bozali basapeur ya Dan bino bozali basapeur ya Congo te non omoni angwana Dabira azoloba ke mais biso bambosi tokosala ndenge nini mais parce que Dabira yebi que bango batikala kosala la République du Congo te ezali indice oyo Dabira azopesa soki Dabira alobi que mais biso bambosi tokosala ndenge nini mais parce que Dabira yebi que biso totikala kosala République du Congo te totikala kosala yango te biso tokosala Sassoulande na biso et maintenant toyi komona mpe que Sassoulande tosalaki oyo tozana banani nda badaome mais biso tokosala ndenge nini biso bambosi omoni est-ce que ezali clair to ezali clair te est-ce que makambo nazolobo ezali clair to ezali clair te ezali clair mokomona kaka bato mosusu bakoyaka ke non ezali clair te awa tozocomprendre te mais soki bozocomprendre te kena osala barecherche parce que yo ozozela nini yo ozozela miracle ezalaka te eloko nyonso tu eza science eloko nyonso tu ezalaka science ezala sape ezali science mobimba ya bacouleur donc bokozela miracle te kena kosala barecherche kozela te ke moto oyo azoloba ayaka kopesa yango na plateau boye ni yango bino bozozela sauveur bozozelaka sauveur aya kopesa yango na plateau maintenant sikoyo Pandi Ngwari ayi kofungola siko mpoke na kote ya bato ya Lopulu kuna na kote ya bato na Bwenza kuna ayi kofungola siko mpoke parce que Norbert Dabira ye moto angbataki ntumi kopi ya ntumi na Sassou parce que ba kopi yango ezali ebele ezali kopi ya ntumi na Sassou après kopi ya Jean-Marie Michel Mokoko na Sassou et comme il se copie ya Kinumbi na Sassou maintenant cop oyo boye ya kuna ya Bwenza kuna Bwenza le kumun nani kuna moto abimisaki yango ezalaki nani Nturu alors bino omoni zone oyo ya le kumu na le plateau nga moto nazali
gardien wana nga mutu na sorcellerie nga mutu nazalaki wana nga mutu nako bloqué Pascal Lisuba. Maintenant tango bango babomi sikoyo nturu bayi kotia kinumbi wana kinumbi azali wana ye moto azali tati wata o alataka ba bleu ye wana moto azali na sa mai akamataka maintenant bato akena kokundaka na sa mai tati wata azali tati wata. Maintenant sikoyo Pandi Ngwari ezali pe moto afongoli makamango Pandi Ngwari Pandi Bertin Ngwari ya komi livre. Maintenant alobi ko bino bomoni ntumi akene akata ba grotte parce que ba grotte ezalaka kuna ba ancien ya ba Congo bazalaka akata ba grotte kuna. Maintenant bango balobaki na ntumi balobi yo yewa no biso pesa biloko kamata maintenant biloko ngo soko zali vraiment bali kene opesa ngona saso ya kangami c'est-à-dire bango basi bangati déjà ntumi bato ya grotte c'est-à-dire ba ancien oyo ya ba Congo c'est-à-dire Congo o bankosi na ba tango na lobaka Congo il faut toujours bozaka lango na mutu kezali nkosi ba panthère eza kuna kata ba grotte ba léopard eza kuna kata ba grotte ba lobi siko na bangbati siko ntumi ba lobi yango kena nango maintenant kena opesa soko za vraiment mobile ni côté wana bango masiba ngbata déjà ntumi azana kata ba boko ya ba ancien o bazana kata ba grotte kuna azana kata ba boko na bango bomoni akangi bakangi ntumi. Maintenant sikoyo boye Pandi Ngwari ayiko loba ko mais ye basi bangbati déjà kuna ya ko kamata biloko wana ke lopese su na sasunge sote pese ba yebisi Pandi Ngwari makamango nyoso tu ndenge ezaleli babi biso so ngbati déjà ye ntumi wana to so ngbati. Maintenant ba ko expliquer na Pandi Ngwari que yozo mona la bwenzo nyoso batalo poule bazali abazaba esclave donc il faut qu'on libérer batalo poule oyo bango babengaka balari alors que bazaba lari te lari eza biso nyonso bango bazali ba esclave na kati la bwenza il faut qu'on libérer bango balobi yango na Pandi Ngwari omoni. Maintenant Pandi Ngwari motako lo appelle Jean-Marie Michel Mokoko mais yozo kenda kaka ngulu oko yozo kena ba élection na yo okomisalisa ozo kena ka ngulu aveugle o kena que yo kena ba élection quelle élection bino ozo kena alobela bango alobela bozana vrai lokuta basuka bali na kata lokuta ye dabirazo lo bala Pandi Ngwari yo kolingo jomo kontina biso mais siko ye moko jom Norbert Dabira akumosambela donc à moni que ye Norbert Dabira moni que mokonzi o bamba zo lo bezake nene ezaka pakoti général o bino bozo boko ganga général atira o gagner l'élection te il fallait pas qu'il y ait un deuxième tour. Maintenant comme bango mona ki déjà que moto eza vraiment kasi ezali kolela bango le ye wapi na la cuvette devant batonyon surtout ba yaka na élection ba leye wana omoni que bino population bino pe bozali bobomaka bato bino population o bolandaka bato ngulu bino pe bolia parfait kolela bino nyonso tu bozali na la cuvette vidéo ebima no bozaka na wando no et pas bino kolia kolela babasi na bango baloba babasi ya mibali nyonso oyo baboma na nko na politique ezalaka te wana babanda koloba na bana na bango bon to yeba vraie vérité on ne botika makamuna na bino na ba récupérateur politique o ba yei politique te bino batata na bino basali babundi babitumba yo fele babomi bango yo fele soko république ezala bakosi bino mais bino oloba te botiki mena bato mususu ba ko jwa non moni. Donc ezali basi moto bako livrer ba mibali donc bilo rosa la politique te so bo tia basi et puis bo yeba ko bozana ba colon noir o basali wana ba Jean-Marie Michel Mokoko baza ba colon ba Sasunge so baza ba colon ba Yulu bazala ba colon noir ba Modeste Bukadi baza ba colon bango atikala ko ndima te que bango bazali ba congolais. Donc ezali na conflit ya génération
pour nini batakaka moto babengi Lionel Ngamba moto ya telema na kati ba diaspora pour na kolobeza Lionel Ngamba non moto ya telema awa pour na kosala ni du pool o batonyo surtout bakende ezali Lionel Ngamba mais pas ni batakaka ye mais parce que génération o elandi Sassou Nguesso et pe ça bakisi na bango kuna pas ya Sassou Nguesso bakota na kati ba loge maçonnique babunga nzela maintenant soki bango bamoni par exemple Lionel Ngamba a telemi azolo makambo bango bayi batake ye bapesa 36 000 euros pour na baboma Lionel Ngamba donc ezali likambo ya conflit ya génération ezali pe likambo ya bato bawelisaka ke ezali ngai ntumi azali kuna na kati ya bagrotte kuna bambata ye bakanga ye kuna balobi kenda ka kopesa biloko yango epasa Sassou Nguesso omoni donc République du Congo batikala kosala yango te Kinumbi na Sassou Nguesso abimi na polele na poisa puisque Sassou Nguesso ye mako lobaka biso toza ba éléphant bon maintenant siko bino siko bana ya bato oyo boyebi na bino politique te boyeba couleur te boyeba logo te bino onandaka bato yango mpo na nini mais parce que bakanga bino eza mpe faute na bino te mais parce que bakanga bino maintenant lokola bakanga bino maintenant il faut bobima il faut bomona moto akokoloba te ke nga bakanganga te les plateaux ezali wana la cuvette ezali wana Likwala Sanga Brazzaville Pointe Noire tout ezali okangama na sa mai omoni donc bosuki bata lokuta bosuki na politique na bino lokuta ya bamalanda ngombe ya kolanda makasa bosuki ndenge bozali wana bozali kosuka andoki ya Congo babimi na polele babimi na mpwasa